tosinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite. Alléluia. Ikisana numitema ikisana numitema ya bato ikisha mitema ya bato ambate miteme bikite ikisana numitema ya bakristo ikisha mitema bayenge bene ikisana numitema ya bato na yo pambate miteme bikite. Alléluia. Bon, je sais pas moi, on va voyer combien. Oh, papa. Attends, prix mes années à 3 500 000. T'as un combo de bimi? Allô? Et bimi? Mais c'est bien, regarde. Attends, moi je croyais que tu blaguais. Le Robin 3 500 000. Ouais, bon, attends, gère ça, hein. Ouais, gère ça. Moi je te relance. Prends mes athées, montre-nous ça tenter, Nabi, gère ça, frère. Premier athée, les on va dire, t'as sa chance, pas de problème. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Pierrot. Oui. Tu linga non to aba miketa. Mais c'est aussi sa habitude to bala non tilelo. Pierrot autant en yeba au foot académique combien. Mais quand tant to bala ni. N'abe campagne na salaka. Tous la peut-être après les bala dans l'accent ba bulletin de paye naé. Mais lelo mon bal nanga a aussi prime. Il y a 3 millions combien? Prime 3 millions de bah on va prendre 3 millions nanda nalala rabanzala ma chérie après 4 jours. Tu as mal compris. Il y en a 3 500 000 francs. Je parlais à Talisa Chance. Mouta benga na téléphone à lobby je mo ba beta wana. Soko yo Talisa Chance na yo beti. Mais quand tu as souka 3 500 000. Toi tu crois nabi prime dans le sens que oh ya combien j'ai tout entendu. Tu as entendu quoi chérie? Puis on a yo kindo zolo bambon on a ya prime. Yangate yuka. C'est vrai que non sur la 3 500 000 ici. Prime. Ils ont sa chance. Mais pour côté salaire quand tu vas poser la question nga salaire en nina salaire. Bon, aux hommes on a combattu pendant longtemps. Surtout dans la question de répondre à côté. Tu sais ce que je fais? Na yo kana déjà na chef na biso. Bon on a un salaire. Pas bon bilanga. Après 5 ans, on a des banques. On a bon on a banque. Banque qui a une chute. Tu vois, on a pas payé ça ngate. Pas payé ça ba miette au moins na son des fois on paye la maison. Donc na sala ba miette. Na ba miette on est là que tu foutu ndako on mange. Ba no ki zana ba miette. Kasi na bombi sambo maman. Parce que ngiamne ne zala wapi. Toujours bomba pour notre projet. Ba futa ko combien? Maman. Projet il samba na nous asko projet za na on pena ya vie. Pour na biso mbale ça. Omonio. Eza mkolona ovana ko bisheri obetenga maboko yembe ngopenga ba biso. Te nga mkolona no comité pour na nzimpete ke koma. Siko ya munene zala wa. Maman, ya munene on a obetela maboko. Je t'ai dit, crois-moi chérie. Pierrot projet. Ezani. On nous enseigne l'économie hein.
o économia Bébé. Nzamba aza mystique. Nzambe pena parmi mibali nyonso balinganga na vie. Nzambe penzo salanga ndeti ndenyo aveglanga misu na bloba non na bango nyonso. Mobali mususu apesi affection, apesi nyonso, apesi na ndaku. Tellement mobali ana za na posa ozala pembeni na ya lobi na zo soin ya mwasi na ba manière nyonso qu'il soit. Mais yo obolo bité na vanda kaka na kaka nzamba kopesa nzamba kopambola nzamba wala mabonde linga makolo na se. Pierre Zimbongo et comme il y a toche kana musala nini esi basala. Ils allons les parler. Ah Pierre. Musala nini esi basala mobali mutatika mbongo na bureau. Ye papa. Na bureau te na sonné déjà ta caisse na bibo simba mbongo na ngate et comme na ibi projet to seri yo betela maboko. Bato ba sepela na yo. Mais tu nzambe na nga économie mo sali mabe. Maman, et pour bien na biso no tala lobby, na lobby. Tu vois tout ça, tout économiser hein. Au Zimbongo na salaire, beaucoup comme na combien? Oh, c'est là. C'est combiné à ligne. Je te présente. Pero Yoka. Bon, ça va. On peut entrer dans la tête. Kataka une partie. On l'only partie. On le moi sinanga. O est tellement mandako. Ko futa na yo futa. O est ta soin na yo beauté na yo et tout. Genre ta partie au se débrouiller. Mais principe de base économie ça raté moi c'est mobali. Base on a projet. Maman, calme-toi yo au CP là. Laisse d'abord tout ça mon kindezo kende. Bébé. Ma se calme non. Yebisa na to lingana na yo. Ko simba kiti mko simba nzete. Non c'est pas mko na zambeta hôpital pero mais manga hôpital munene. Non c'est pas mko na bota mona ndem ko sombela nga liputa. Non c'est pas mko na bota ndem ko na yeba ke mbali nga na monga. Tika ndo pa ma barrette ba français pour là. Depuis ngana to banga ka $50 te. Mon ba ndem to ba ka $50 te. Yo. Non, c'est $5. $50. Petit $5 lundi. Tozo potane pour nini mercredi non senga sumbongo. 5. Koko na na kufa na pesa $30 te. Muko to fana na pesa $10 à tout senga suko sa suki. Na pe $10 te. Yo pesa $10 suki. O sela mo ndeni. So na mbongo wenzi na zo nakati 5 na salpe wenzi 5. Wa mbongo pesa $10 suki. Contribution mo matango pesa ki oyo mo landeli suso kendo mela isuma sanga. Mais na meli mbongo na pesa ki. Matenga koko bandu ba mela ngala pesi cotisation na mela te. Wana ndoki. Oh, non mela pour matenga mo utapanga. Nzambe, apena na ndoki mo na mitu na sande sindeni pona. Moi je sais comment je gère. O gérer l'autre. Soko gérer l'autre. Maninga mkoza no yana musana bino. Mukoleza li ba mona kanga na lamuki un bon matin na kangi bisaka nanga na kita na kenda tina bureau na yo. Na bisaka na bino soki yo yebisa bango soki yo penza na musala na obombe saka mbongo. So nani o yebisa. Et en plus de cela, na yeba li susu ba futa ko comme. Et ça c'est comme musala. Yo c'est secret professionnel ba bisa. 1 plus 1 égale 1. Secret bilamba na se ya sa bilamba bomba raté. Secret ya mbongo ndo bomba. Bando bomba no secret sa bilamba. Wa terme na kolongola mate poza secret. Non béton non oui. Non béton. Et puis l'ingénieur continue à bano odenda. Ola sansko que non desala so on bengano. Yeso pengano penza. Comme mekatela psayo attention na bala yo na pesa la mbo. O sa on koso so lika muke odende belé. Et puis odende po ko ta la chambre, on ngana Hollande. Ngana Hollande. Batala ngaso Hollande. Oyate kati. Na ko sukula. Na béton na personne na béton so ça va jamais na béton na mi. Ngana mi ngana. Na mi na béton. Kola ndenge vile lo aswa akamata yo abala yo apesa honneur na famille ndenga na zaliti moni tuzali famille parce que il y a vide lo il y a ngai mama Sarah Nanga alobi na ngai yo papa pourquoi vous akupota na yo na vide lo vous allez famille moko inégale abendenge mama Christine mokoko alobakati yazana matonge wana mama Christine mokoko akobenga bide lalo bana yeba mama wana malamu mama social sikoyo pourquoi fille lo alingi ko sala atia désordre na lupango ataki mezali yo mona kate ali na toujours kotia ba locataire ba fungole bayi en tout cas te dale ki butu tika fille lo azana désordre na lupango donc soki ameli na ye akokopema te akuya va kota mpa na bino kuna na porte na bino akobeta porte oyo ndundundundu tali herbe 0 heure abeti porte
nzoseka na kindumba mpe makasi namoni na kati ya ndeko ndeko no bazoseka na kati ya ndeko bazobeta sosiete baotoka bazoyoka nde baosala o mabe azokuya kati ya maisha mtoseka pe makati kiriri beaucoup maisha kiriri beaucoup ongekuta tosimela nzoto ya zosepela ibutu to asimbie abeteka na mikambo mapa azosekaseka mwasi takaritme koseka topanda mino kaka ya mbuma ibutu to abeteka na mikambo abandi oseka ataki sansa maza nsuni Voilà. Vous avez raison. Yo tu kosalinyawo. Yo tu kosalinyawo Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. On tu kosalinyawo. Non, tu as non avec moi. Tant na yo ke ba Marie-Jeanne baza bandumba. OK, il seul Marie-Jeanne o aza série na libala ne ba ne eza mwasi ya shanga banzutu. Mama Zuwan. Sikanga nazani ne kobozi. Kosima ngati opianga sanga. Yo jeune banzutu pena. Sula ye kake ndeko ya mwasi ya ndeko na ngai. Je mwasi ngo mibale. Mibale do bana. Na bandeli boso. Boye bisanga bino na bandeli boso. Tozai kosala kana bino te. To solo le poto bongisa famille za la kiba. Bon, ben bon na bino mibale te. Pour la biso mibale. Ma sola famille mais c'est télé pour nani. Miso nanga. On continue quand les bango yango télé miso. Ah fali pour fali. Oyo sanya. Oyo bige ngana bango to yoka na bati. Ninyao. Onde kuna yote. Oyo petit na yote yolo bana. Amaninga na privé. Non qui na commune kala mo pe burkuma sa JCK Dima divorce. Ntambe nanga papa kanisi. Zona na mani. Soyez bonne ça y est. On luka mutu na sabité. Pour la faire vous habiter. Bonjour. Maman bina. Yo maman bina. Mati ngana obima Maman bina. papa to soleil biso nyonso ensemble. Ya muni mabe. Famille zonga bomo. Bomo. Omoni deigo mama na made. Ya deigo. Mama made. Et puis la famille nyonso apia rapport. Rapport ya makaso pe Tala ba président celle ya maman live Stella. Nde basala. La junior momo. On traiter na nani? ngai na jo tuna mono ya nini. mama bolimbise mona carton biso nyonso bazwi biso lokwa ba brembo babenga kupi to kupi batana agréable poani bobi mate bobi mate le bina mo misu kenzo na mise batu batona likambo mama classe sociale bina batona kata ndeko mama classe sociale Mama basona na papa betika maise na mikambo mata maise divorce ngale to ukaba kokota kuna te
Papi, on va maintenant. Mbongo batu na yaki nango awa na chaki na chambre. Na posa neko bima nango lobby. Eke wapi? Mbongo ezaki na mutu ambetu ya batu basimisaki ngai na chaki na chambre. Eke wapi? Bongo batu ya mama Bizi Mondele, mama présidente ya Force Tranquille a Pesinga. Camarade nemo ka uteki Belgique azana Kishasa na pesa ye na posa na mama Bizi Mondele. Et le go musika na Londres kuna et pas maman Force Tranquille et ke ko comme pas na yo na kata Force Tranquille batata bazala atinda ki na pesa mutu batata batanga nganga lokwa to zalaka na ye bien atindi na pesa camarade na uteki Belgique asa et ke wapi na pesa yi mwana somba ba fourniture scolaire ba fourniture scolaire ba fourniture scolaire yo tangati bon mwana o pensa na classe nete na pesa ki asombi ba kaya asombi sac asombi ketch Ange otuna kinga na futeli ya contaminer en frère otuna kinga fallait ka batuna ndako eloko za kata ndako ezalaki mbongo na yo eloko na kata ndako ba sala mu fatuna ezalaki mbongo na yo mais na sali ka mwana oti oyebi mbongo na mukolo nango oh Bizi Mondele sikoyo apesi ngana pesa mutu yo zwango pourquoi benga kasi ya business na ibisi na sala mwana makamba class okobenga ya ma Bizi Mondele ayebi ke yo muto simbiango mais na ibisi ke zaki pa na mbongo pesa kioti yo bike mta pesa yoti oh yosela batu libanda ezali yosela batu ba dépense ezali avenir na lobi eza mwana yo yo ba parents ba tangisaki yo pourquoi toi tu peux pas penser au tangisa pe mwana yo na lia ngote na so maputa na ngala tate na sali kaka devoir à parents pas mwana na so mi blonga mwana classe le 40e le 40e le 6 le 6 hein si le 6 octobre ndé na opesa bino mbongo na ndako ata 500 francs pour reçoiter et c'est l'autre on va non c'est l'autre on a betao zoto na ngana boy eh on va non c'est l'autre on a tout papa vraiment o te na kamera basi banda yo te na kamera basi banda ke na tele mela open na yo ka timi o mo intimide ngai ouais, intimider biso te libanda kuno za mopao ozo kabasi na ba belle famille awa ndo yo loba po sala mwana yo rentre scolaire aza venir na lobit te boni kongi yo distraire yo ko sala ngaso makamni bozo mbongo total toko zwa lobo bomba mona ndako te kala ba couper o na ko bimsa poche na kota mabona na poche na ozwa mbongo pour lekisi Serge ko perdre ngaka ndi na loba na yo o perdre ngai yo mona ngana ki parole sous na bujako Bongo mona ngapela kipaka yo na mona ngapela tuna bata yo sundola yo deja bongo mona ngana kipaka yo te na sina sundola yo deja ngana bujaka yo ngana bujako le sous na sundola yo deja ato sundoli produit fini na sina zimbongo na zupenza $230 na sombeli moi blanc à classe sokolo ba boina biso tobengako papa poza papa oboti biso mpo tomona ya Jérémie tomona Julia tomona déjà toza famille soko boyibuyi otangi te mpo boyibuyi ndenge ezali non ye boye eza ya na biso aza ya liboso ti bo marisa otangi marisa te mpona batampo papa bolimbisi omoni fo otangaka na hiérarchie ndenge ezalelaka papa na bandeka maloba na ye moni ntango tomona po papa yo oza papa oboti biso te oza ndeko ya papa ya biso elakisi oboti biso tomona ya buyibuyi po aza ya liboso ya biso tomona ya Jérémie tomona yo ote na otsa siko libumu na libumu Julia boyoka si ngombe nde bateka yango wana ezalaka libumu mibale ezalaka moko papa ta tomona Julia tomona mamu nyonso na lelo papa nalingi natuna to tolingi totuna problème ya yo na papa ezalaka nini papa na bino ntango tozokola nasengaki eloko apimelanga yo na ye na ye ntango papa kufi nga naza na papa na bino na ngai na mokolo yo mokolo bokoma ye leki akokolela papa koleka nga ndenge nini alinga alakisani ke famille alakisa famille ke ye mito alingaka papa mini eloko wela yango na
nyonso eleka na mokili babi moto amona moi liboso nde aleki bato nyonso yo mona moi liboso koleka papa na biso ibutu papa s'il vous plaît avec beaucoup de respect que biso tanga mingi te ba français to ko pa ba junior mombo ba président ZZ Zidane ya mamu livre là to ko pa ba Jackson Moya Aigle blanc. Aigle Oui. Aigle oh ma c'est ngati on a vu na Aigle blanc. Aigle blanc Oui. Jackson Moya Aigle blanc papa pour ça na biso ni to yeba to swana to zungisa to kene to zonga butu ni to yeba yoza papa kulutu elo ni esala yobi ke bowila mamu yo lela mingi ezeko lela mingi nde mutu esala ke oyo sala mamu oyo sala ngai bana mo mwana to yoka na te et puis to tiko yoka na te tino te mutu na sama bele papa kulutu pona nini Papa kulutu. et puis atana kufi mutu na koti na sama bele na obonga na makelele tabu ne bo liango le kiba diare no mpe okufi papa namoni Pardon. Papa kulutu. Camara. Papa. Oui que oza comme ya eza comme ya sénégalais. C'est ça au niveau pesanga. Papa efsenga ke yum to pesanga kombo wana. Sikoyo ngato na mona bokomi na batiraima yo na papa nanga. Ah ngai. Tous habiter papa nanga. Papa kulutu. A changer lambate. Papa kulutu yo po changer note. Mais est-ce que to nito yeba? Na changer lambate mais na changer kadi. O changer nini? Kadi. Kadi nini? Ok. Papa oto eli ya mote. Oto eli to yeba po maida. So yango comme ça était na lata ya Marija. So ya Marija les a ça était na lata ya Bouyboui. Maman Gisine Mata. Biso la famille sur le côté qualité di lenge. Banini? Di lenge. Di lenge nini papa? Na lata ya Marija, na lata ya Bouyboui. Ba mpe balata ya ngai. Na lata pe ya mwana ngo ya mwasha mwiri na. Julia. Papa kulutu. Ya Julia kuna sala en 3 jours. Papa kulutu. Eza permis yoza papa. Ayebaka. Yo sa ba makambo. Si balata ya bango oyebaka. Hein? Comme ça que il faut tous en harmonie pour tous sa famille. Hein? Ba Julia baza bandiko na biso. Biso tous sa bana na yo. Oh to sola po bana mayele ba sola na ba papa. Boza bana me ngana tata mino itikolo bela te. Ya on to lobi boye papa. Itikolo bela te. Ato ebela te. Ukweza madeso makase. Azo timide bandumba emika ne continue na ngadelegan koi. Na musala ni. Wa papa biso. Pauvre ibutu. Tala ngana trikile. Nana matricule na lettre sur mbongo chaque fin du mois. Papa kulutu wana to yebi. Peut-être que ba roulage bana na matricule nga visa ya l'état. Siko papa kulutu problème na bino na papa na biso eza nini? Biso toza bana bokotsa biso tina ba problème na bino ya kolia tozwaka te. Coupi. Papa. Camara. Papa. Vide loin. Papa. Allez, sors. Papa. Bobby. Na mi bengi pour le ke. Problème na biso ezali o to eli awa. To eba relation na bino to yebi déjà mam na bino. Le problème na biso eza to eba relation na bino ate beba na biso bana. Poni beaucoup prouver relation na ezonga na ba moko te pona nini papa. Biso to bana yo. Papa kulutu bino bokole. Biso to bana. Kuna bino bozati biso ni to tikala. Biso na amo papa ozalati yo bozalati. Biso bana botika biso. Na solo ozalati no keponga bi. Ibutu ne bina ozalati ya kufa. Papa, si le pango. Na solo ozalati na keponga bi na ozonga. Le pango o tio kufaka. Papa biso otikala a kufa na siba. Biso mto otikala na ngoti. Donc bino boye ko yebisa ngake ngana okufa liboso yibu. Tolobi par rapport à âge. Bolo banga sérieux. Na okufa liboso yibu. Tolobi yo mukolo okufa liboso. Mukolo nyoso okufa liboso. Tout ça ce qu'on a 2100 ozate. Na bien. Shabole bagi mukolo nyoso okufa liboso. Bo ba prématuré bazo kufa na kalembelem. Basa liboso bo botama liboso nani. Yo, qui me manque toi. C'est papa na nini wana tu. Exaucé. Maman. Comment lui parler d'un petit quelqu'un là? Oui. Le posant là, le caquin. Ah. Vous voulez dire mon Isaki à you? Oui. Non, pas oui, non, qu'on gagne. Oui. Bonjour. Bonjour, papa Serge.
Donc, si je comprends bien, akabela bino na balabala. Tapa jobo sala na balabala. Na yebi ka sala mbinga akot pousser bino te boya ka tina katandako. Ok. Bakindu ba bosa sana libanda kuna na ye. Boyo kandeni. Yo mo se sentir chez nous to bitete kana kenon na ndako na ye et pas moi na ye na kenon kotala. Mama, bino boza chance abasombe bino bakabelo. Asombe bino basaki bokomi bakombo. E bongo ngayo. Yango yete. Yango ye. Mama. Maman nazo moi c'est papa Serge. Etalinga ite. Oya moi c'est ite oya luka nini ya. Serge, oya ko luka nini awa. O mama makanga tata no buzoba na nenga ko sala. Na balabala. Na balabala. Okoza mobala age na hote mama. Okombo autorisé bango tsanga. Bien papa. Na beto mbata moko. Moi c'est à Pierrot, obita mbata kamu. Moi c'est à Pierrot. Pierrot camarade. Oui, les qui n'ont pas un camarade n'ont pas moi si mais. Amana moni mingi. Oh. Omoni nini? Bisa mama na sina moni. Omoni nini? Omoni nini mais ça na ko ba. Moi si mama na moni mingi. Omoni nini? Maman pardon. Bakotela ngati na ndako. Neti na côté là oti na ndako. Baya kaka bo. Yo loba. Nanya côté maman oti na ndako. So se présenter ibadaka loba que ça moi ça Pierrot maman na ngana déposer la l'âge de maman. Limbisi. Boni, oza bien? Limbisi. Makamso kolanda te, hein? Oui. Kolanda te. Monsieur manque ya gérance. Manque ya gérance. Ya ngonde salara boy. Vandi nzala et puis. Zo ici ko vanda ko mama bana pardon. Merci maman. Olimbisi nga. Ikamboza na comprendre. Eza ba passion na misana ko mona. Ya onto na monyo mama. Ya lokwa libumu za nzala. Maman baso mbelo koka? Non, ça va, c'est bon. C'est sombele non, koka au sel. Parfois bière. Mais la bière maman ko boya te. Non maman qui me non mais la ngata. Ba somba ni. Elote, mazapi. Attends, dis-moi que somba. Attends, dis-moi que meli. Boni. Otiki Pierrot bien? Pour un autre Pierrot ça n'est bien. Chanter ça bien mais ma camne inde quand les autres sont pires ma Pierrot ya besoin la sous ma case. Nini susu. Tinde ndelo. OK. Des décisions kamati yango wana. La kamati décision parce que le pango yo lingite comme que non le bien tout biso salite bino bana meke bana bulandi biso na sima mukomi kubunda bitomba tina bala tina l'état le kuwana ngana buyango décision vient à celui qui n'attend et là pourquoi la kamati décision oyo ngalo nganda ko même mpanjo yenda ko na ko tikela bilo ndako mais ce qui na kanisi kaka ba secousse avion papa, est-ce que... Via mon tu allez passer. Sur la carte, c'est secousse avion. Mais avion, c'est la caboy. Il y a la camarade de décision, le vidéo. Le pango, il faut être comme. Cette parcelle n'est pas à vendre ni à louer. Je te kango. Bon, mon train, kamata par naie. Ou à vendre l'angabe koto. Ou il peut l'angabe koto. Papa, babi, si tu vas te faire le pango, bana pe bazala. Le pango, on a bien mon somba moto. Nzala ba parents na bino ndi batikala papa kulutu vidéo na papa na biso ibutu papa na respect nyonso nga ba français nyonso na loba na yo kango pa bato ona ko loba papa oza papa na biso yo bimisanga damu ta cadastre art posa na biso eza lupango etekama nga nazwa mbongo na nga nakende poto mo ba poto wana so na kutena ba trésor lwalo mona mabo suka poto yo sana oh manager la renaissance oui bien oute Trésor lolo wana comme manager la renaissance. A comme la staff. Ah on a dit ça va soki a manager bien te. Na martyr a to betaka. A comme la staff technique. A to betaka. A comme la léopard. Ah yo ibite. Yo pour la mutu moko boyango ya la poto na ntuka sawa. Ala na mama renaissance ya bana sasa. Omoni ndo fanti biso. Zuteka ngo. Sabana yo oui. Papa. Ngana video wana teka ngafuna ke poto. Nga kupi funa ke ne poto. Taba kanisa mutu. Oh mutu fema o za mutu yo. Une femme qui a la tête. Papa, si on a ta lunette, mundele mtasala ngoti. Isa mundelete. Kopo, mundele mtasala ngoti. Isa mundelete.
oyo sala o otamulana yo munde mutasala poto yo sali munde na zawapi na poto yikasi yo na poto sali si ebuya koma kizengi ndizo binga bango ba kizengi wana utapi na poto to boba problème na be yo na poto kusani papa na poto Tesila azolo basoba yo kikune kreba ngai na kusola vie de loin tukuteka lupango mais na yeba qui va faire l'objectif de ngai yo kasi ko tuna mamo bien yo ka projet nanga eza boye bozwi ida bien pona ba tiraillement ezalaka te boteki après koteka ngo mombongo batekela lopango basala nango commerce te basala nango buzoba te donc ntango teki il faut yo usala nini faut tosomba lopango mosusu tosomba tozala na pale na biso ezala ya dérangement te tozolala lese tozolamuka lese ata tozolia te na adresse na biso voilà un sourire commun panini voilà un sourire commun ça veut dire moto yo azala makanisi ndenge moko na papa na ye un sourire papa omoni ba poto na poto na ukena poto boyo kuna ukuti hiver uvive ndenge nini ngami mbali mbinga mbali na kuti toto yo vive toto na hiver na hiver toto na hiver hiver ekoma ngatema dabo tie ya ngata boy ete na kaboy siko tongo esila nyonso na komo ndeti printemps hiver on est na printemps bon na printemps bon na printemps so boteki yango papa so boteki yango tosombi lopango na biso ngala oteka lopango oyo na kosomba lopango na ngai natiki ye zobo yo vie de loin na famille na ye ye pe so asomba lopango na ye asombi akifa na bana ye bato na bato place na bango soki na kosomba lopango na ngai soko bona kotikala kokende te otikali yango ngai na kokende veste elobi loko te banda Maroc veste umeli ngana ningaki poto po na salo soupçon et salo dans les bons balukelo ba veste mususu oyo libankos ya veste te balukela yo yo so apeso mo poto biso to fanda loksu ezekini tango la komona poto na tini ba produit tosola ngona ndako na koyana ndako tosola ça vaut même pas la peine de rien ndako tosola parce que non makamususu longwa te mama non, avant d'aller à l'Ikambouté. Non, ça ne concerne que toi et moi et Pierrot. Pour ngande singana yaki nanda ko libala na zaki na pemba konzuluka tenga na yaka libala Pierrot na za mobimba ngana yaka nanda ko Pierrot na deux valises bilamba na yaki na ba chaussures na zaka na placard tala munene ba chaussures na ba chaussures et pas na biso bamde ko na ngayo papa Guillaume mengi soit ndenga bilamba na ngana poto bilo na nga bien na zaka bien. Mais ce qu'on a dépendre de la poche à Pierrot. Papa Guillaume Mengi azamobali na yote. Si qu'on imagine que papa voilà. Imagine que papa Guillaume imagine que papa Guillaume azamobali na ngate. Azamobali. Autant ça. Mais azo edenga. On se soucie na nga. Donc soit vandi bona c'est papa ena chelo mona station. Mais papa, tali loko on a ça posa nango. Au sombi nanga. Mobali nanga eza so sala la tête au comprendre mbonga Pierrot ya prime na oka na téléphone na mona te Naomi bulletin de paye na yité nyonso ya Pierrot so senge papa yoka nanu c'est là la silisa eza secret famille tes sous secret pour nga divorcer nanga pour nyonso Pierrot za kaka il faut to gérer toi na projet ce qui parrain na marraine bozara la bango te bazali na bango oye ko expliquer pour kuna yo zorelo te mama yo kutozata na shasta azo bimanga ya bana basi ngata na kombo kwa ngubu forme longi na ye bana asute yo sata mwa suki ola tata mwa chemise abi mwa pantalon so kota kani ngolo boya kala ba falisa bilamba ngaza sune loko yanga ku ba yiba ba kyoteka awa biso vivant na idéologie à gérance on va tete ma benga na ngala biko itele mana te ko yoka te banda tongo na ndako mutaza tout no me la secret nazo baelo kwa kizengia na tiki mkokola lipa landia mwali ana sala winja 3000 francs ndemu to yo pesa rapport les gâteaux de même sachet les fous de même badi ngana atam timu kile ufanga na kwa pesa Pierrot rapport te mamuta pour mkona loba mama Elisabeth mayanga ande kono Elisabeth azande kono yo atindele ko bilamba azande kono bilamba tindelinga akiko so bilamba na agence mutatindelinga yi ateki yango les secrets de ton foyer eh papa so boza baza bongo mama leki na mwasi Pierrot mobali na yo on a sepelé auprès na courant que yo za exemplaire on a nenga ka pa bino ba couper te o éviter la ça va couper la mama ne bomba merci gérance et puis ta belle ça mobali na on a les plus loin na web c'est ça yé
Po yene nga zabo aza mukolo eloko tikali kaka pa mobali no ezanga ki couper. Pierrot jusqu'à maintenant azo maintenir non moi propriété. Awa eloko ezate. Muta bebisa mobali no ye. Ye mtalakisa ye mwende batanga classe moko parce que yaza mukolo yaza mona mkeme bakuta la classe. Maman mais il faut gérer. Non, na lobi na po divorcer te maman. Décision divorce c'est un ngamo. O mesana. Non mais ça va souder comme crédit. Moninga, non comment na beta o te no mesana mzobate. Pierrot nde akuta papier. So za na mbongo. Na invité so balakisa ko déjà photo na nga. Ndo sela ba avocat. Beta na Facebook Ange Maisha. O mona nde na zalaka. O mona ba photo na nga na Facebook maman. Na lelo na deux personnages différents. Comment on a été le goût là? On a le goût là. Zoba moko. Tu as ça zoba te filé loin. Il s'est maquillé à la famille sur tamboula. Oh, le papa tika, quand tu montes dans la famille, maquillé à la famille tamboula. Ndé au moins na kamate courage na yebisa yo. Trop c'est trop. Na bonde liyo mingi. Na soli na yo. Na soli na moi c'est na yo. Mais vite de l'eau la monde vous allez rouler. Trouble les fêtes ya famille. Alors comment on a tenu na le blaga yo que non famille zanga na yo. Ngana yo famille zanga na yo te. Na mboka ba famille zali na poto famille zali partout na mokili oyo ya wana na soli na Blanchard Kilombo boss teler boss alobi na ngai papa yo ndo so umisa lupango wana bokamata botekango mutu na mutu akamata pari na ye po un jour comme matin mobulu ezala bitumba ezalaki kosoka na ezalaki kuboma na ezalaki atuni ngai mais pourquoi alobi na ye vite de loin awa le monde lupango ikumi lukula ya yenda sumba kinambo lupango eza yote ya wana kamati décision tuzali famille tuyuka na bolingwa nzambi tuteka lupango oyo mutu mutu kamati par na ye ngana kamati ya ngai na kibe famille na ngai mwasi na ngai na bana na ngai ngako to mwasi azali te ngazamba tikila ngaba na pamba tikila na bana na ngai lukula yo uzana mwasi na yo kamati bomengo yo monike ndeku kamata yo vile yo mubimba kamati bomengo na yo na bana na yo na mwasi na yo oya mungala batira yo awa asa kukosa yo tongo midipoka kukosa yo po uta dezo na lupango kuma lukula yo lupango yo lukaba commissionnaire yo lombe mobali lukaba commissionnaire lupango komisiko yo ya kuteka mutu akamata pani na ye mais buse kubusa na tema kama loyo tata lubaki lupango na ye zaba koko mais lukula yo te des autres lupango yo tekama ya wana yo kusona yo ngana ke promisalité alors lupango lukulo muna lukula neti yo ndo subango merci promisalité file de kamata lupango yo tekango bon luka ba commissionnaire ngana kamati décision les grands partis ya lupango zo tekama itekama alors écoutez comme yo luka ba commissionnaire on le neti tata sumbila kayo lupango ya kusumbila to lupango eza lupango eza yo te isa yote yibango mbongo kati ngana yo tu apasha yo kamati mbonga leta kusunga yo ko ça le lupango yo lupango na yo sumba lupango yo salaire ya kombo yo kamata ala lupango yo leta kusunga yo salaire ya combien yo sobo yo silo motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Nikisana numitema Nikisana numitema Nikisana numitema Oh 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 Mama te Hallelujah Nikisana numitema Nikisana numitema Mitema ya bato Nikisana numitema Mitema ebikite Hallelujah Ikisana numitema Ikisana numitema ya bato Ikisha mitema ya bato Ambate miteme bikite Ikisana numitema ya ba Kristo
bikisa mitema bayenge bene bikisa nanu mitema ya bato na yo pamba te miteme bikite allo bikisa nanu mitema bikisa nanu mitema batela motema na yo esale makambo ya Yesu esalela bato mabe te basusu tozobenga bango bateyi baza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi ambate miteme bikite basusu tozobenga bango baprofete aza kosakola makambo euti na mayele na bango moko nini kaka bato bapesa bango mbongo pamba te miteme bikite bikisa nanu mitema ya bato bikisa mitema ya bakristo bikisa nanu mitema ya bato naleli motema moteme bikite mosusu akomisi nkolo lokola motuka nayi oyo biso bakongole tobengaka 207 ekobima na ntongo na poko ememela ye mbongo pambati miteme bikite basusu tozobenga bango bayembi baza koyemba Yesu na monoko na motema Yesu azati kindumba lolendo lokuta makambo ya bamba abo pamba te miteme bikite ozawa mitema ya bato izana mabaku mingi Yesu pamba te mosusu mote azoteya ye maloba Nzambe na monoko na ye aza kozongisa baamen kasi na kati ya motema moteyi azati pamba te moteme bikite motuna na nga nani amemi poison na kati ya eklesia nani lisusu amemi bokabwanya bateyi bakomi kobwaka na bajeton na batele na bisika ya bamateya na bango pamba te miteme biki misala yanga mabe ya motema aleluya ekaboli